nsanguma Likamba mabele nsangwema nsangwema Likamba mabele nsangwema nsangwema Likamba mabele nsangwema nsangwezi Likamba mabele nsangwema nsangwema Likamba mabele nsangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele nsangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele nsangwema Mabele bakoko batikelanga Likamba mabele nsangwema nsangwema Likamba mabele nsangwema nsangwema Likamba mabele nsangwema nsangwema Likamba mabele nsangwema Mabele bakoko batikelanga Likamba mabele nsangwema Kutana na langati yango vini changer kiti. Lokwa to kutani nyonso to ekobongwa. Merci. Yaka après des jeux. Yaka ba 0 heure. Lina. Mama. C'est mignon. Ojolia. Takalo na mama no ba pandiawa. Maman, bilo mukibona pesa mino susu. Yo ne ko dime balakisa ka bino ko kapete. Foko kapela ka baboti na yo po umela na mo. Papa. Papa la sio kama nako de dimanche. Makamba nzambe ko kapola na baninga. Non, par rapport à ma courson na rozala nango peut-être na rozonga moi tard puis. Nakutanisa yo na ye. Wakokanila zalite. Zalite. Ngakutuko condition zake. Wana batu batambolaka mato tout partout papa vie. Nazana condition te. Wakokanila ye. Zalite. Enchaîné. Zalite. D'accord. Le Seigneur. Ne t'en fais pas. Vis le bon voilà. Tu ne resteras pas le même. Ils vont se demander qui est ce Tcheko. L'homme qui t'a dit qu'on les cananés Nanzela. Obenga Yamatondo. Yamatondo comme Bakobenga yo kombo ya sika. Bibelobi. Bakobenga yo na kombo ya sika. Tu ne seras pas les mêmes. Yaka. Papa, où tu feras? Na chakuna na kati na mai mpona Na kubanga. mamboka. Pota libini, pota libini. Lina. Viens s'il te plaît. Viens vite. Maman, C'est papa. Qu'est-ce que tu as? Maman. Ma. Y'a là. Nini? Ma. Oh nini? C'est quoi pièce de bandi? Pièce de bandi Oh papa, c'est quoi ça? Papa. Maman, quand il s'aboye. Quand il s'aboye. Nina, maman nini? Mino bo piye côté nini? Na ba sinoa. Bobandi wapi? Dilana kenya. Na ba sinoa te. Papa, pardon. Pièce de bandi. Pièce de ozolo. Yo zo me na bebo, yo me me. Kena la ta couper token Papa, piye. papa. Mais pour ça piller. Yo jua. Maman yo to na ba sinoa. Vanda baba. Il raconte ça on anda. Elle est koleka. Ya, On va kolia, kotombo la saka mokabo. Kareza kilo mwana mwa si oh. Balola. Naza mwa si papa. Papa, Bino bo piye côté ni. eza pillage te. Et puis quand on pillage on le donne à papa. Oui, puis mboka soki lelo mboka ekweza pona nini. Makambi ya pillage. Tika biloko ya wani akatanga bombutu. Non, papa, nazolo ba. Soki mwana mukia zoka bolika ma pillage. Atunyo koko eza nini? O expliquer eza ba pillage babuka ba magasin. Économie ya mboka ekwei, ba mindeli bakima pona ki vandalisme na biso. Soki likambo ezali revendication basaka na pillage te. Ngana otiko pillete. Na sombi na che provision na ndako. Lina to okene so susaka loso. Mama, hein? Oui, makambo nona ko mona ngolo ko la fantidie. Papa eza aventure te. Excusez. Mama. Somba saga fufu. Na mote kewa. Tusomba fufu lwana na ina masambo wana
Eza bien mingi. Amoni saki oyo leki na mona ki amoni tato. Amoni na combien na somme téléphone. Imao. Ya penyo. Pisanga na kanya kona ki tato oyo abali saki mona na ya komona. Pesa pas de espoir. Hein? Azala mututé. Yo msa mezani. Na nosko bilamba. Kabibi, tu es là à la maison pour que ça m'a sur les camarades. Ce n'est pas utile dans mon sala et puis il y a ça dans la porte. Utile à l'eau dans la porte, soit il me soit à côté. En absence d'aller. Nani Patron, j'ai vu mon accueil de Waïza Lumbo Kankara, Konga. Yann Louise Lunga. Vous avez vu? Il y a encore ça. Papa, on se le noir. Nazoba patron, excusez-moi. Nous avons pas le bateau et bien monté. Le balinga tout français pour toi yoka. Nazoba oui. Nani mwana ya mwashi wana yakamuka mushoso. Oyo. Mwana wapi papa? Mokolo yo zakate. Patron ya maka mwana mwashi mwa. Ah, esaye. Papa bien Kotsai. Na Kotsai. Kotsai. Kotsai d'abord on a expliqué. On explique. Kotsai. Je t'avais expliqué. Attends, na Kotsai. Kotsai na lobby. Voilà, bonjour Lovi, ça va? Bonsoir Lovi. Ah, bien. Oui, ça va? Ça va bien. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ça c'est maman. Vanda. Papa Bias. Papa. Bima. Papa Bias. Papa. Bima. Maman Zé. Aza en chambre. Et vous voyez que c'est pour nous mettre. Et ça, on est aux organisateurs. C'est vrai. Moi, quand on est dans la mamie, tout à l'heure là, on a un tonton frère. Et bien, nous avons. Nous avons la ville, boulevard, à côté de Nangaï. Tina Katia, ami fidèle, Yokasan. Et ami fidèle. Il y a bien un agence. Maman, nous avons mis ça bon. $10,000. C'est-à-dire, nous avons un bon penza nga nana monate $100 amba pona simba ngo pasi. La bandi avant-hier na ibsaki yo ndine na mbaki mwana nga. La bandi na expliquer que yo nyonso. Mwana on a ibsaki yo ye. Comme on a leur vie. Leur vie. Na ibsaki yo toze la maman. Maman Yeyo, maman Kabibi. Moi là, il y a une bande de l'école sur l'oignon sont complets. Oyokaki. Oyokaki. Ça. Les craintes, un chéri. Vous avez pas naïo. Vous avez un arme d'habillement. Hein? Qu'au bas de l'autre côté, vous avez une inquiétude. Je crois bien sur là qui n'a prince. M'expliquer qui a prince, a gagné très bien et puis. On a l'accès, on a expliqué comment on a mais ils ont qui normal détente ça y est on a habité bien on va là au PC de utiliser on détente ça qui ah bon je vais sur la chouette vous savez qu'il y a $20 papa oui c'est qu'il y a $20 non il s'est engagé donc on s'en va nous quand il moko oh il s'est engagé et ça c'est tout quand bon donner un $20 à mon enfant. Il faut il faut que ça pour te regarder moi. Bon, ça va excuser. Excusez-moi, Naza. Comme ça, on a bien un papa Pias. Tellement. Au lobby. Tout sur le nom, qui m'a fait tout sur le chien. Nazoé. T'es toi qui quand il a mon côté. Chérie, allez, t'en fais pas, hein? Tu es chez toi là. C'est surtout, hein? Tout ça, qui n'a pas. Si ma $100 il y a pas ma bonne engaille et ça qui passe. Pas que ça passe. Pour le même moment sur les autres aux anos non. Pas que ça passe. Pour tisco ça na passe. Pour son appétit auto zo. Comment on souka film ne ma maison. C'est-à-dire vieux ont changé. Même ça on a passé bazin. Attends na émission ndo so. Dia na émission mo ba que so mbena. Ko yo so mbena. Donc on croit attaquer ngapi na ko so mbena. Ah ya poisson de novembre peut comme longo et avril. Ah pour nous ko. Chérie. Bon, ça va.
Bombala Mbongo, voilà. Faisons ceci. Écoutez-moi, Yoga. Tant d'aventure ici, peut-être tant de souffrance aussi là. Tonton Noël, c'est vrai, c'est un vieux. Il y a quartier, Ayebinga Malam, Tina 6 classes na yese, Ayebinga bien. C'est-à-dire que vous avez rappelé Malam na batu na quartier, ou ebiti nani okosunga yo lobi. Voilà tant de comme une amie fidèle, $10 000 et demi, à Pissinga $500. $500 Pissinga. Je pense directement à toi mon amour, parce que sans toi, la famille se trouve vivante. Na sepelité. Sepelité nani? Na sepelité, na kati ko mwa mukie, to kande mukolo wana. Eh papa, na sepelité ta mukie. Tozoye bisanga objet ya kosepela te na yo. Eza nini? Osepelité na nini pe par rapport à nini? Na sepelité na mwana oyene na ndako, olobia ya vanda. Ya moni na sepelité. Ah bon? Pona mwana oyo na ndako wana. Ya mwana. En cela osolingo loba nini? Na lobi avanda awa di. Oui, papa. J'ai trop parlé. Je pense qu'on va se écouter. Hein? Oui, et puis, ce que je donne, hein? Et ça grâce à papa. Il est lobby. Et puis, nous avons eu ça. Na ba conseil nyonso oyo Jean-Pierre Boketu papa mapasa papa na bana apesa ba yo zo makanisa C'est pourquoi Nazar n'a pas toujours reconnaissant pas na yo prends ça pamba bo apesa $500 aza tonto zo yedenga yebinga bien atonto quartier une église na bango vraiment ba yambinga malamu yo mo mobali yo mbala kabyo ça azala mbongo na s'il te plaît ko compliqué prends ça alors pour la première bazin toujours kende et pas ya maman mapasa le maman yo azolatisa bato na Kinshasa même atangozanga je me demandais comment na kende kuna mais or que abandi bazin tina $10 donc quand tu as wana juste na économie du peuple maman pasa zawana bon il y a une agence na mi fidèle yoka son qu'est-ce qui because maman je peux voir maman 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 Signorina. bonjour maman Bonjour papa Chico. Ça. Nazar maman Signorina. Gladys azongi non te. azongi non ten. Mais finalement deuxième go ya Gladys ya lelo c'est modèle signorina. Hein? Et puis je l'appelle sur son téléphone, ça sonne, elle ne décroche pas. Quand le bon est compliqué. Signorina, vous avez bien tout ça dans la cour de téléphone et qu'on solide. Peut-être que c'est silencieux. Maman, s'il vous plaît. Excusez-moi, pas de attention, franchement. Maman n'a que moi qu'elle vraiment n'a commis ce que déjà. Moi, au sommet, les fils qui crédit et pour ça, et pour ce moment, nous avons pas pour ce moment, mais non, ça, Flanc Azabé, Brazzaville, nous avons un médicament, ça n'a pas de comment on Noël, vraiment de quoi on a, aïe bien la colline. Donc, tout ça, la maman. Merci. Merci. Reste, tu vas hein? Nous allons voir ça, ok? Je t'appelle. Madame. Andai mati. Ini apa? Mana masuk? Mbara liboso ya ka. Ndenge patro simbela kai. Ndenge atadila kai tale. Ndo mbona sio bien. Muntu ukulunda mena. Ukulutidie. Ringo lobake monta bomba ni lekio. Alabina ngelo wote. Sibula miso. Na kitu kwa sana mwana mswa. Ondolo bani na okopotika nazana na kanda. Nazana kanda tika ngani. Mwana mswa. Soki za pa vanda. Mbombo mantembela kwa.
Madame, On va dans une salle. Hein? Azul salade. Azul salade. Signorina, on est bien, tu quoi que c'est ça? Akenga peka ya bon. Allo, bina check. Asai nini? Akenga peka ça. Mais azul salade. Camarade de PC. Camarade, tu quoi que c'est $200. Check out aya kabeli biso mi balé $100 $100 ya tika ni lokote. Na iso tika ni lokote. C'est que c'est avec combien? Maman comme on comment ça vraiment maman. T'es maman ça pas pour moi. Ah, pas bon. Lembi. Pana éviter que couper la parents ça ma vie. Zambe papa. Papa ngoza wapi? No, don't papa, say that. Mama, it's okay. Hello, papa, Mama. Tu vas pas bazala qui me non souffrir. Yes. Kami Suzana oke banaka lokwa maseki. Oyita mama olobenga biso mama Suzi. Tama obenga biso boya. Boya na nonga lokwa paston malgringa. Metala lelo. Tobi mabe vraiment. Zama lam. Zamboy. Zama lam. It's okay. Yes. Papa na ebendi basala teloti. Mama nga abande ko apprendre nga comment bazala na ndako. Mes grands frères n'ont pas de même pas sous-vêtements tante nana. Papa t'a degré. Non, regardez après ça souffrir. Ok. Papa, tu as déterminé. N'était qu'à de tout papa. Non. N'était pas quelque chose. C'est le lobby. On a permis le ballon qu'on a été. Ça a un problème. Ayebi oza déranger, oza na problème. Ça, les lois ça passe. But nalinga yebisa yo loko mokozo regretter maman papa akufa mais oyebi oza na parent moko yo akufa te papa na yebi ki papa mo atikanya ngeza nzambe nzamba abandonne biso papa nzamba lingi biso te listen to me mama yoka muke permettre na solola na yo muke tika lela zala faute omoni nzambe aza papa oyo aza na suka te alobi na Bible. Il est Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Wana zolo banini azalaki yazali akuzala libela. Uzo souvenir na mateya na te ya bino jour moko sur la foi, persévérance and sainteté. So now maintenant wana ozana problème oyo ya kuzala na persévérance. Il faut persévérer na problème nyonso azokomela yo. Ozala na foi na oyo nyonso zo kanisa liboso na yoki sango na bino musika ke boza danger na service de climatisation yango na yepa na bino spécialité na bino eza nini. Merci papa ya solo sango yoki eza ya lokuta te Erco Carpool vraiment na kati ya chango mobimba nde esika oyo esimbi service ya climatisation automobile toza na mécanique awa et puis toza na spécialité ya électricité pour la mituka ebele ezosika parce que bato ebele bayebi kosala te tona yango wana vraiment soko ouki boulevard awa ndenge omoni biso awa arema ngoba mpasi école nde esika Erco Carpool ezali nde awa mpe toza na kati ya mécanique même bapièce de rechange oyo okoki koluka bisika mosusu okozwa te tozali awa kosala yango. Merci papa motuka ezotungisa ngai yango nayepa na bino mpo nayokisa ke na ntango esika moko babongisaka climatisation ya mituka te eza epa na bino papa boyebisa nga
spécialité na bino eza nini? Ya solo papa eza sango ya lokuta te. Erko Karkul yende penza mokonzi ya malili na chango mobimba. Spécialité na biso penza ezali climatisation automobile. Erko Karkul mokonzi ya malili ya Kinshasa. esengo eza makasi na kati ya mitema ya mama nayebi te soki esengo nga naza nango bino mpe boza nango rêve na biso ekomi réalité objectif na biso lelo tozo atteindre yango eza bongo première sortie na biso bafemme sage tozokende bongo kovisite orphelinat na biso ya Menkao nde boye ezali bamama boye baémission oyo tosalaki na badifférentes chaînes ya mboka na biso awa na oyo tosalaki na internet ekesa ekwei mpenza na matoi ya bato batikali indifférent te bamama na ngai mingongo ya bafemme sage ebimi na kati ya mokili na mboka Angola joueur moko ya monene ya mboka na biso awa nakenda kotombola drapeau na biso kuna na Angola na Londres na kombo ya Patrick Lelo Maimuna alobi mama enveloppe ya mbinga mama natindeli bino lokwa contribution na mbinga lokola ngai moko vraiment mingongo ekendaki ba mama ana veta kuna na Paris yena mamire ngwama 24 ans de Nikil bango pe batindi enveloppe na bango mama na biso pe Adeline Dimbu. Bonjour ma chérie. Oh là là. Hier, bah ça la dégon. Excuse-moi. Mon bébé, ça va? Ça va, je suis très fatiguée. Ça a été l'école? Ouais, ça va. Ah d'accord. Moi non à capricieuse, à Mélanie. C'est normal. Il y a une affection à papa, il y a une affection à maman. Femme commerçante monene, maman na biso Adeline Dimbu. Yé patinda ki enveloppe penza ya kilo kolanza makaka na commerce ya saka ya malunga na Londres. Grand frère na ngai pe asepela ki vraiment makas Jean-Willy Naya yé apportaki soutien na ye ya monene pe ka lokola ye. Vraiment c'est son makas boko mona biloko eze belé na se eza déjà na kati ya mutu ko boleki wana bis moko eza wana monene na yasi bomoni biloko ndenge tondi wana à part ça ba enveloppe soupe ezali awa tolobaki transparence il faut ezala ngape mobalo ya ngai Peter Lutona de na vision pharma na matonge apesi ba kisi belé eza libanda kuna donc asepeli pe na nani Bonjour monsieur. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? Pour na ba faire na ngai na lina tenda mbongo na Brazzaville, pas na Pointe-Noire. OK. Mbote zene. Mbote. Kuluwozi agence Kokena. Tu es là partout en RDC. 90, Kuluwozi, Yokasan. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? On ne jette pas les récits de la société Ami Fidèle Express. Ces récits d'envoi, c'est un pas dans la vie. Simplement, moi, je vais vous un pas dans la vie. Monsieur, reviens, monsieur. La société n'a pas reçu d'envoi. Envoi kakaté. Et pour la sociale n'a pas de moko. Est-ce que ayoki son?
Papa, kwa hangui papa, kani vutu ya mialo sako. Bana Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Beya mokili mobimba. Ona nukumu ya Afrika, agence Zakaka Moko. Ami Fidèle Express. Ami Fidèle Express Yokason. Oh ja. Avait passé le venir souffrir, la bande au combat. Kasi pososanga boye te ye poso ebenaza ye poso tosambwe ebe nakutinga na osoka basani kuna alebe yofundanga patanti donc olimo oza hélicoptère oye na moto to pumbwe osimanga te yo samsa mama na biso mama pardon kobenga tante ebe nini nestu mama long vite makambo opekisaki ana ali koloka te kala nga continue na venir mobi asali susu nini mama makambo opekisaki long vie ali koloka te mama makambo nini yonga napekisaka ye mama nga moko namoni leur vie epa bacamarade na koto nazalaki kuna tovai na bacamarade na toyolia toomela namona leur vie mama kokoko nanasimitobalora mama po tongeza babaye namona kabo eloko maman. Je tourne mon modèle au final leur faire donc ça me soupe dans le pang ou à terre mon maman mais à la raquette. C'est la maman au boyo kana neti la point wana. Leur fait que leur la scène c'est kuna. Leur vie na fond na na osambi. Parce que na junior benga na moto. Après ça conseil concernant bino. Ngamuni kenza mango na osambi la yo kelanga te. Yesu na kitona no mama bakenge na isa ngona kemno des même ko so ke na mo le muto na ngai suki na ko senga sport ko bi ata ko fidèle ali musaba na ye ko ka ndo no yo ila ndo mama ko na ngaku to okenge bo bi mana na ngai sute kana ka yo o ta ke po be conseil o ta ke tanya ko be ta conseil te na ndo to to okay yo be bisa ngomong libera o ta senga ok ben pas tema mo ke tante pas tema tema mo bima hata sina bino wewe okay kinga ibanda okay mama ya le Tout-Puissant, le Seigneur, mon Seigneur, oh Seigneur, mon Seigneur. Nsanguma likamba mabele nsangwema nsangwema likamba mabele nsangwema nsangwema likamba mabele nsangwema nsangwezi likamba mabele nsangwema nsangwe
nsangwema ikamba mabele nsangwema yona ya yonga na yanga ikamba mabele nsangwema yona ya yonga na yanga ikamba mabele nsangwema mabele bakoko batikela ngai ikamba mabele nsangwema ye nsangwema ikamba mabele nsangwema nsangwema ikamba mabele